Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline ko partager video o to partager makambo o Nzambe alobaki vraiment na yango to partager na video oyo. Avant na kende na ko partager o Nzambe ate to partager lokola eza video na nga liboso nazo sala na 2023 pardon na 2023 oyo ya on a lina profiter na souhaiter ba abonné nyonso ya Deline Télévision ba meilleur vie na bino 2023 Nzamba zala na bino Nzamba batela moko na moko na makambu nyonso oyo koya na 2023 oyo Nzamba bomba bino na sama papu na ye abatela bino pete 2023 oyo eza na makambo minene oyo kosama na 2023 oyo na souhaite bino Nzamba mpungutulendo abatela babone nyonso ya Deline Télévision Nzamba zala na bino ane oyo eza ane moko oyo makambo mususu oyo obande kokoka kotika te na bane oyo utoleka na 2022 kokoka kotika to bundana kinango na ne o 2023 otika yango esika oyo ozaki makambo oyo bande kosala na 2023 te loko moka mukie oyo banda osepesa Nzambe te na ne o Saint-Esprit sunga yo otika yango na 2023 oyo eza ane oyo yo kosepelisa Nzambe o pendo kosepelisa Nzambe na ne o vraiment na souhaiter bino ba bonne chose ba abonné nyonso Deline Télévision Nzamba muna moko na moko. Merci pour na soutien na bino o penda bo soutenir nga ane mobimba tito komi na 2023 oyo Nzambe amona bino ba abonné nyonso Nzamba mona bino vraiment ba bonne chose na ne o 2023 Nzamba za na bino vraiment. En tout cas merci pour na nyonso oyo bosalaka bozwaka temps na bino pona kolanda ba video na nga pour l'air nyonso YouTube a félicita nga batinda nga ba félicitation babi félicitation po ete ba video no batolanda ngo tina suka po eza na ba video musu mutako kosala batu alandi ne ka ndambu batu baolanda ka ndambu osisa tina suka te me nga bapesa nga ka félicitation ba video na batu bazotala ngo tina suka. En tout cas Nzambe amona moko na moko na 2023 oyo asala penda ya minene vraiment caché na ye soko zwaki yango te na 2022 na ne o 2023 ozwa caché ya Nzambe na suye na ngeza bomba abonné nyonso Deline Télévision o nyonso bolanda nga na chaîne oyo Nzambe na lola soki nano apesa bino caché te na 2023 o ebetamela bino na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo. Amen. Lelo na lingi tokota na message na biso o to partager lelo na video oyo Nzambe amona biso na message o to partager lelo bandeko nde na lobaki toko sala jeune na fin ya janvier o tozali le date ya jeune wana to banda yango le 27 to banda yango le 27 janvier oyo ekosila ti le 27 mais programme nango na kopesa sima ndenge nini ekozalela na kopesa sima to bandango le 27 bandeko bolimbisi na tala moke calendrier awa do to bandango le 27 après toke nango ti date nini calendrier weekend non to bandango le 27 ezala vendredi to bandango le 27 to sisango ti le 2 le 27 ti le 2 donc le 27 vendredi to sisa to banda le 27 to sisa le 3 le 27 ti le 3 to banda le 27 na minuit de vendredi na minuit wana to kangi déjà
gêne na biso comme ça toyeba ndeni tosala ti le 3 yango ndeko oyo oza na possibilité ya kozwa ta congé na ona musala zwa congé na une semaine wana po ozala na makasi ya kobondela po okota vraiment olukelongi ya nzambe ekozala bien soko osengi ata vacances na musala pona une semaine pona jeune oyo tokosala jeune oyo tokosala ekozala bien makasi programme mosusu topesa après. Donc ndenge na lobi eza ebanda le 27 janvier tokota jeune ngai na bino biso o tozala biso bo bazala bato tozala nanga na bino bato oyo bolandaka ngai o bolingi bo participer na jeune o programme nango tokosala ngo kobeta beta lisolo pa bato teke na nazokota jeune loba oyebake mutu o nazo partager na ye aza ya nzambe oyebi ye pendake tamsu ye pe akozala intéressé akota pe yango ala sava so omoni na oke mutu oyo na munanga tina na betela eteke na kota jeune o kobeta te ndeko nanga soko ozosala jeune kolinga te bato bayebake okoti na jeune po okozala na bitumba ya jeune ezalaka ebele bitamsu baposa kolia mitu pasi maladi banini donc poni monguna sa yokaki ke yo olingo kota jeune o monguna azosepela nango te mpona bajeune o bato bazokangolama mpe bakokangolama donc wana topesi kaka nanu dati po mutu abongisa déjà 3 semaines avant okoki kosenga quand même vacances na musala donc yango nalobi ke tobanda le 27. Ok, message oyo naina partage ezali message oyo papa Didier azwaki yango date nini azwaki yango eza papa Didier moto azwaki yango donc na partage message oyo papa Didier azwaki donc lokola ezalaki ke nzambe ayebisaki akoma yango wana nde akomaki donc nga mpe nazwi yango mpona partage yango na bino donc azwaki yango ezalaki le 20 ezalaki le 22 ezalaki le 22 décembre so na bosani te bolimbisi onde ezalaki le 22 décembre ye azwaki message oyo ezalaki pendant période na biso ya jeune oyo tokotaki ya 7 jours donc nde papa Didier oyo aza molongani na nga aza mobali na nga azwaki message oyo nzambe ayebisi ke zwa biki na fei banda kokoma makambo oyo nazoyebisa o zwa biki na fei banda kokoma makambo oyo naoyebiso nde papa Didier mpe azwaki biki na fei abandaki kokoma makambo oyo nzambe abandaki koyebisa ye loboko na ye ezokoma écriture yango original nango bandeko eza kuta écriture na ye takoma abongo te donc original nango eza écriture moko boye donc non ya koma abongo te poku naza nango atembe na lakisi bino original nango écriture oyo ebandaki kokoma po loboko ne ebandaki kokoma nzambe azoyebise me loboko mpe ezokoma ezalaki ndenge wana donc nzambe ayebisaki ye makambo abandaki nano mpona ye moko mpona makambo na ye moko wana mwa kopartage na bino ya te nzambe elobaki nano se ye moko papa Didier alapre ayebisi eke yebisa bana na ngai yango nga na otangela bino message nzambe atindi donc eza message nzambe atindeli biso ngai na bino bato oyo bokoyoka ngai donc nzambe atindeli biso na nzela ya papa Didier nzambe atindi message oyo alobi koma yango oyebisa bana na ngai yango oyo nga nazotangela bino yango ndenge ekomamaki alobi boye yebisa bana na nga makambo ezali koya makasi nasi boyoka totanga ngo nano apres na ozwa mwa bapoint moke mpona tia mwa moke commentaire mpona nga moko kaka na otia commentaire donc nga na otangela bino na original ndenge euti na monoko ya nzambe loboko oyo ebandaki kokoma ezalaki loboko ya papa Didier ebandaki kokoma rapide ezokoma nde ekomaki makambo oyo ngai mama Deli na otangela bino alobi boye
yebisa bana na ngai makambo ezali koya. Donc alobi ayebisa biso bana na ye, yo ozolanda nga na yo ba o toza bana nzambe. Nzambe alobi na papa didi ayebisa biso yebisa bana na nga makambo ezali koya makasi, mikolo ezali koya. Yebisa bana na ngai makambo ezali koya makasi, mikolo ezali koya. Mingi bazali kondima te, kasi bakomona loboko na ngai. Naza koyebisa kasi bolimbisi nzambe sunga nga Seigneur. Bolimbisi bozana bandela. Yebisa bana na ngai makambo ezali koya makasi, mikolo ezali koya. Mingi bazali kondima te, kasi bakomona loboko na ngai. Don Nzambe alobi ke mingi bazondima te ke makambo ezoya me baomona loboko na ye. Naza koyebisa bango makambo ya nazali koyebisa bango makambo ya malamu, kasi balingi koyokela ngai, balingi koyoka te. Naza koyebisa bango makambo malamu, kasi bazali koyoka te. Don Nzambe alobi ke bana na ye bazoyoka te. Ye azoyebisa bana na ye makambo malamu, me bana na ye bazoyoka te. Kasi ngai nazali kotalela bango nanu. Kasi kala te na koyeba nini kosala pona bango. Kala te na koyeba nini kosala pona bana na ngai oyo bazali kotia mitu makasi. Nzambe azosadrese na ba oyo bazotia mitu makasi. Nzambe abina azoyebisa bango makambo malamu, me bango bazoyoka te. Kala te na koyeba nini na kosala pona bana na nga oyo bazotia mitu makasi. Nzambe abia yebi nini oyo akosala kala te. Alobi na papa Didier boye, yo yebisa bango lisusu ete naza na posa na bango kaka. Donc malgré mutu makasi ya batu o bazosala o bazaba na Nzambe, malgré mitu makasi, Nzambe alobi na papa Didier alobake azaka na posa na bino. Ba obo otia mutu makasi, Nzambe aza na posa na bino. Alobi boye, boyoka makambo basali na ngai bazali koloba pona kotia ba provision na bandaku na bino. Nzambe insiste. Boyoka makambo basali na ngai bazali koloba pona kotia ba provision na bandaku na bino. Situation ekozala malamu te, ekozala pasi makasi pe malili makasi. Abi situation ekozala malamu te, ekozala pasi makasi pe malili makasi. Nzambe abi malili makasi ekozala. Don Nzambe saloba de makambo ke tozala na malili makasi po tozwa ba précaution toyeba bilamba kosomba bilamba ya malili. Alobi subwe, bokeba bana na ngai, mingi bakoluka kosala bino mabe pona biloko oyo bozali na yango. Nzambe alobi na biso tokeba, mingi bakoluka kosala biso mabe pona biloko oyo tozali nango. Do ba provision oyo biso tozotia na ndaku, Nzambe alobi bakoluka kosala biso mabe pona yango. Kasi nakozala penepene na bino. Nzambe alobi akozala penepene na biso, bakoluka kosala biso mabe pona biloko oyo tozotia na ndaku, me alobi akozala penepene na biso. Akozala penepene na biso, donc ngeli baketo banga na biso te. Ya kozala na biso ata baluki kosala biso mabe bakomona loboko ya Nzamba mpungu tulendo. Alléluia.
yebisa bana na ngai ete na mikolo eza koya makambo ya mabe ekokota na mokili. Bokomona batrain ekobanda kotambola penza lisusu te. Nzambe alobi batrain ekobanda penza kotambola te mikolo ezokoya. Mpe ngai nalingi kosala likambo oyo naza kokana nasala. Mpe ngai nalingi kosala likambo oyo naza kokana kosala. Don Nzambe azokana kosala likambo moko oyo ngai na yo toyebi te. Alobi alingi kosala yango. Likambo azokana kosala. Alingi asala yango. Abi alingi asala yango. Likambo azokana kosala. Toyebi te so likambo nini. Bamituka ebele ekozwa esika te ya kotambola na balabala. Bamituka ebele ekozwa esika te ya kotambola na balabala. Do mituka ekozwa esika te ya kotambola na balabala. Mituka ebele ekozwa esika te ya kotambola na balabala. Do biso mosko to imagina ninga lobani. Mituka ezwa esika te ya kotambola na balabala. To ebite likambo nini o ya linga sala o mituka ezwa esika te ya kotambola na balabala. Ba avion kutu koloba te. Bi ba avion kutu koloba te. Ba avion koloba te. Tala mokili ndenge elingi kokoma. Ebongo batu bazali kaka mitu makasi. Pe balingi koyoka liloba na ngai te. Pona nini? Balingi koyoka liloba na ngai te. Pona nini? Nazali Nzambe oyo akosalisa bino. Nazali Nzambe oyo akosalisa bino. Na situation nyonso ekoyela bino. Kasi bolingi koyokela ngai te. Nzambe alobi ye aza Nzambe oyo akosalisa bino. Na situation nyonso ekoyela bino. Kasi bolingi koyokela ye te. Donc nazali Nzambe oyo akosalisa bino. Na situation oyo nyonso ekoyela bino. Kasi bolingi koyokela ngai te. A continue alobi. Bokomi koloba makambo ebele pona mwana na ngai pona nini? Bokomi koloba makambo ebele pona mwana na ngai pona nini? Bobi mwana ngo ya lobi. Bokomi koloba makambo ebele pona mwana na ngai pona nini? Do pona Yesu Masia. Do Nzambe azomona batu nyonso boloba ke Yesu aza Nzamba bapaya. Yesu azala te. Yesu boye Nzamba atuni bino. Pourquoi bokomi koloba makambo ebele pona? Bokomi koloba makambo ebele pona mwana na ngai pona nini? Mokili oyo tango esalamaki. Bozalaki wapi? Atuni mokili esalamaki bozalaki wapi? Po bozoloba makambo ebele pona mwana ne. Le mokili esalamaki bozalaki wapi? Bozalaki wapi? Bozalaki wapi? Le mokili esalamaki mwana na ezalaki wana. Mwana na ezalaki bino bozalaki wapi po bobanda koloba lelo pona mwana na ye alobi bongo. Ok, to continue. Bosalaki nini mokolo yango? A continue kotuna question. Bosalaki nini mokolo yango le mokili esalamaki? Na bande ya non plaso. Na bande ya boyoka bien, bolimbisi. Bokomi koloba makambo ebele pona mwana na ngai pona nini? Mokili oyo tango esalamaki. Bozalaki wapi? Bozalaki wapi? Bosalaki nini mokolo yango? Mokili oyo. Mokili oyo esalamaki. Bosalaki nini mokolo yango? Bosalaki nini? Ok. Pona nini bozali na makanisi lokola bana bawuti kobima na mabumu ya bamama sikoyo? Nzambe alobi pona nini boza na makanisi lokola bana oyo baziwuti kobima na mabumu ya bamama sikoyo?
donc mpona nini boza na makanisi lokwa babebe oyo babotami sikoyo kaka makanisi na bino ya bato baotia matoi mangonge yango nzambe azoloba bokokola mokolo nini bana na ngai nzambe abi bokokola mokolo nini bana na ngai bandeko na ngai nabongisaka video mo na osala mpona kotalisa ke nzambe alingaka te bana na ye batikalaka babebe spirituel alingaka yango te nabongisa video yango na osala mpoka bavideo ebele nabongisa kosala bon totalaka ndenge koreki ezalela nde mamango ezalela tosala yango okuna osala yango mpo bokompre ke nzambe alingaka te bato bazalaka babebe spirituel nzambe alingaka lero obandi mambo ya nzambe oza bebe tikofokola na kosalela yango video kakala mingi te nosala na expliqué bino bomona vraiment po yo moko yeba pe ake te nakola na mambo ya nzambe natikala kaka nde nayelaki te ok atuni bokokola mokolo nini bana na ngai nzambe abi tokokola mokolo nini bana na ye tokola mokolo nini nzambe alingi biso tokola nalobi boluka kochange makanisi na bino boluka kochange makanisi na bino alobi boluka kochange makanisi na bino sino te makambo yango ekoya kozangisa mingi bokonzi na ngai boluka kochange makanisi na bino naotanga nde ya komi sino te makambo yango ekozangisa bino bokonzi na ngai bokontinue kaka kotia tembe bokomona oyo na kosala epai bozali abi tokontinue kaka kotia tembe tokomona bapesi biso nyonso nini oyo loba oyo baotia tembe nga na otia tembe na mambo nzambe talobi mpona baoyo baotia tembe bokontinue kaka kotia tembe bokomona oyo na kosala epai bozali je crois ke bamboka oyo pasi tozali botia biloko na ndako mpe bosambelaka mingi makambo ekoya ya bololo bana na ngai boyoka abotia biloko na ndako mpe bosambelaka mingi makambo ekozala ya bololo bana na ngai abi botia biloko na bandako mpe bosambelaka mingi abi bosambelaka mingi donc osambela mingi bandeko na nga ezali heure nyonso ya priere ofukami obondeli 9h ofukamaki obondeli 12h ofukamaki obondeli 15h yango wana mpe akosambela mingi olingo lia obondeli olingo bima obondeli kosambela mingi yango wana kosambela mingi eza te ke obandi kosambela banda 5h ti 12h du matin ozosambela yango te elakisi kosambela mingi bien si so Saint-Esprit akangi yo ngata mosusu akanganga journée mobimba bandeko Saint-Esprit akangi yo ta mosusu omona bando ofukamaki na 9h atongo bandi kosambela no baka neti 10h atongo bandi kosambela ememi oti 18h ocomprendre te heure yango eleki ndenge nini ocomprendre te donc c'est ça mais le babi kosambela mingi eza heure nyonso ya priere ozosambela ngoli osambeli olingo osala eloko osambeli obimi olingo osambeli ozongi osambeli yango wana eza priere sans cesse ezosala olikambo nyonso avosala ozosambela ovomela mai osambeli do ozosambela mingi eza bien makasi bandeko tosala yango botia biloko na ndako mpe bosambelaka mingi makambo ekozala ya bololo mpenza bana na ngai baoyo bakoyoka maloba nazali koloba na basali na ngai bango nde bakoregistre mpe bakobika na makambo oyo ezali koya boke
ba oyo bakoyoka maloba nazali koloba na basali na ngai bango nde bakoregistre pe bakobika na makambo oyo ezali koya. Donc ba o bakoregistre pe bakobika ba o bazoyoka makambo ya zoloba na basali na ye. Donc azopesa message na basali na ye bato bayoka yango. Nani alingi kotia tembe na ngai atombola mosapi na ye. Nani alingi kotia tembe na ngai atombola mosapi na ye. Nanga mama Deline te. Na nzambe. Eza nzambe mutalobi bokanzanga na lobi. Batu boya tombola misapi o mama Deline nga na tombola mosapi. Nzambe mutalobi alobi boye. Nani alingi kotia tembe na ngai yanga mama Deline te. Ngai ya nzambe na otanga maloba nzambe. Nani alingi kotia tembe na ngai nzambe. Ok na kutia tabongo me aizaka. Nani alingi kotia tembe na ngai atombola mosapi na ye. Dona ngai mama Deline te me na ngai ya nzambe. Na nzambe nga na otanga no message utipa nzambe. Don nani alingi kotia tembe na nzambe atombola mosapi na ye. Nzamba lobi bo na alingi kotia tembe na ngai nzambe atombola mosapi na ye. Bitumba oyo ezali koya makasi. Ngai na kobomba na mapapu na ngai. Ba oyo bazali kotosa maloba na ngai pe bazali kotambola na botosi ya maloba na ngai. Alobi akobomba na mapapu na ye. Nzamba bia bomba na mapapu na ye. Ba o bazo kotambola na botosi. Bazo tosa maloba na ye. Soki ozali ya kobunga tango yango oyo ya kozonga na nzela. Tika mabe luka nzela na ngai nzambe na bino. So za kobunga yango ozonga na nzela nzamba lobi. Sale fort ozonga na nzela. Tika mabe luka nzela na ngai nzambe na bino. Ndenge nini bolingi balobela bino. Nazali kolobela bino. Na nzela ya basali na ngai kasi bozali koyoka te. Nzamba lobi ndenge nini bolingi balobela bino. Nazali kolobela bino na nzela ya basali na ngai kasi bozali koyoka te. Donc nzamba zomona pe yake bato ebele bazoyoka ba message te otozo pesa. Ya mami. Pona nini matoi na bino ezali makasi na koyoka bolingi nini na suka na nyonso. Pona nini matoi na bino ezali makasi na koyoka bolingi nini na suka na nyonso. Mawa pona ba oyo balingi. Mawa pona ba oyo balingaka koyoka maloba ya basali na ngai te. Pona nayebi te soki bokozala ndenge nini na mikolo ezali koya. Donc nzamba lobi mawa pona ba oyo balingaka koyoka maloba basali na ye te. Ayebi te bakozala ndenge nini pona makambo ezo ya bandeko na nga. Eza na bato ebele balinga ba video te. Malamu tane ba théâtre bana nzambe. Malamu tane ba théâtre ta makamsu me ba message oto pesaka. Mwana makamna bango na bayaka na YouTube bobo. Nzamba bi bakozala ndeni mukolo wana. Oyebi kata mamboto tambisa ba video obotia ba provision. Eza bato musu na bazwa te. Oye a partager ne kana bato batala ba théâtre mikolo théâtre ni ne koti théâtre ni na sika épisode boy bango ba partager makambona azana epe na entourage to ba partager ba video obisoto sala nzamba bi mawa pona bango ba ozande ni mukolo wana po ba yoki ata makamte ke botia ba provision donc nzambe kaka po ndenge nazali koloba na bino makambo ekozala ndenge ya liboso te. Makambo ebele ekotikala kozonga lisusu te ndenge bozali kovivre lelo. Donc nde toza lelo
abi makambo ezonga su bongo te nde toza lelo. Donc makambo tozokende nango tozonga su te ndenge tozalaki lelo nde toza lelo. Yango esengeli na bino bo changer makanisi na bino ya mabe. Nzambe alobi to changer makanisi na biso ya mabe. Ngai nzambe na bino, nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, naza na posa bobongola mitema na bino. Ngai nzambe na bino, nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, naza na posa bobongola mitema na bino. Lokola tango eza nanu mukie. Donc lokola mwa tango mukie o etikali, nzamba alobi to bongola mitema. Donc soki eloko moko o ebandaki kokanga biso, ebandaki kosala mwa kokoso pona nzambe biso, relation na biso na nzambe, nzamba lokola tango eza na mukie to profite to tika. Pona mbula oyo pona mbula oyo ekobanda, na yebisi bino ezalaki ba le 22, ezali le 22 date azwaki message yo. Donc pona mbula oyo ekobanda, donc mbula oyo tokomi deja 2023. Pona mbula oyo ekobanda esengeli bozala mayele. Nzamba bina mbula oyo tobanda tozala mayele. Nzamba sengi biso tozala mayele. Makambu ekoya briske sans que bo comprendre eloko nini. Zela. Alobi boye, makambu ekoya briske sans que bo comprendre eloko nini esali bongo. Makambu ya briske, makambu ya zolinga kosala ekoya briske sans que to comprendre eloko nini esali bongo. Pe nini esengeli kosala. Donc likambo moko ekoya briske makambo yango, et puis to ko comprendre te lo ni esali bongo, et to yeba te nini esengeli kosala. Ok, to continue. Bomi pesa na maloba na ngai ya bomoi. Bomi pesa na maloba na ngai ya bomoi pe botika makambo oyo ya mabe. Ba oyo bakozongela ngai na kosala oyo ekoki pona nazala na bango. Boyoka makambo basali na ngai baza kolobela bino. Sino te bokokufa na masumu na bino pour rien. Tango oyo bozala na distraction te. Nzamba bi tango tozala na distraction te. Bozala na distraction te oyo bazali kolobela bino bosala yango pe bokokoma na ngonga moko. Eloko moko ekobanda kofitre lisusu te na maloba ya batu na ngai. Nasi bo comprendre. Tango oyo bozala na distraction te, oyo bazali kolobela bino bosala yango pe bokokoma na tango moko, eloko moko ekobanda kofitre lisusu te na maloba ya batu na ngai. Donc ngeloba nde na comprendre. Donc tokoma na temps moko oyo basali ya nzambe bazoloba tosalelaka yango po tokoma na temps moko. Donc malobe bando kozala su te, nzamba opesa su message te, ekoma na temps moko. Donc
makambo ebando bimasu te na basali na ye. Do to profite kosala siko o tozo yoka na basali na ye. Nalobi bobongola mitema na bino po bobika. Botika makambo ya mabe oyo tango nyonso bolembaka te kosala. Oyo azali na matoi ayoka pe atia na misala. Makambo oyo basali na ngai bazali koloba. Makambo oyo basali na ngai bazali koloba. Soki bomoni ezali lokuta na pesa bino molimo mosantu en disposition botu na ye akoyebisa bino oyo esengeli. Bandeko na nga Nzambe alobi boye. Makambo oyo basali na ye bazokoloba. Soki bomoni ezali lokuta na apesa biso molimo mosantu a disposition botu na ye akoyebisa bino oyo esengeli kosala. Bandeko na ngai na temps oyo nga na kama bato mosusu mwa likambo moko mona oloba o pende za confusion toza pena na confusion toyeba te nini tosala. Tant o pe mwa Nzambe akoza na confusion te, mwa Nzambe ko aza na confusion te. So mon ka likambo koto balobi a koto balobi b. Aotala bo akoti mabondeli. Akoti mabondeli Nzambe ndeni koto balobi a koto balobi b. Nzambe ko ayebi na façon nyonso ako permettre yo oyeba vérité za wapi. Yango monya lobi ba makambo toloba ba meshi botika ba meshi Nzambe lobi otuna mutu mso asambela makasa zape mwa Nzambe otuna ebondela ka etuna Nzambe otuna Nzambe otena na tuna na ngate pourquoi le onyozo tuna te mozo boya boboya aka message boyete te za bonté entre temps otuni Nzambe te bato be bazo sumuka makasi ozo mema lisumu sans le savoir. So moni likambo no comprendre yango te mutu alobi Nzambe alobi yo ya kota bondela loba Nzambe eza réellement yo mutu lobi Nzambe alobaka Nzambe aloba so Nzambe aloba te siko etufa Saint-Esprit ata lobeli oboye ta kosala ka façon mo comprendre vérité za wa ya mwa lobi a na pesa bino molimo mosantu en disposition botu na ye akoyebisa bino oyo esengeli. Bino bana na ngai bolembi koteya ba oyo bazali na nzela te pona nini alobi ke bana na ebele balembi koteya. Dofo koteya ka batu oyo baza kobunga. Omoni nde kwa za kobunga fo koteya alobi bon bino bana na ngai bolembi koteya ba oyo bazali na nzela te pona nini bobosani misala esengeli pona bino boyamba ngai liboso do ba oyo bayamba Yesu Masi avant fo koteya batu oyo bazoya apres. Boyokisa ngai soni te nazali kobongisa makambo ya kitoko na sima ya makambo oyo ya mabe ezali koya. Nzambe alobi toyokisa ye soni te azali kobongisela biso makambo ya kitoko na sima ya makambo mabe oyo ezali koya. Ekowumela mwa muke pe na kosala ete makambo ezonga malamu pona ba oyo bazali kondima ngai. Alobi ekowumela mwa muke makambo bandeko nanga yango tia penda ba provision so mwa makoke yali bakisa lisusu ba provision ba réserve tia lisusu ebele po abeko wumela mwa muke pe na kosala ete makambo ezonga malamu pona ba oyo bazali kondima ngai. Nazali na bomoi tango nyonso. Nazali na bomoi tango nyonso
tango nyonso bakolembisa bino pona bondima ngai te, kasi tango nyonso bakolembisa bino pona bondima ngai te, kasi boyika mpiko abi tango nyonso bakolembisa biso tolinga nzambe te, me toyika ka mpiko. Mutu akoya koyembisa o Yesu aza nzambe te, Yesu boye te, tika na nzambe, nzambe apuntulendo aza nzambe te, nzambe apuntulendo boye, alobi na biso toyika kaka mpiko. Bozala mayele, toyika mpiko, ndiye na sote, ok chance. Abi toyika kaka mpiko, ata bazolembisa biso. Na nyonso ngai na kozala tango nyonso elongo na bino, po bozali ya ngai. Nzambe akozala toujours elongo na biso alobi. Eloko moko ekokomela bino te, soki ngai napesi permission te. Eloko ngai nalingi bino oyo bondimela ngai mokonzi pe mobikisi na bino, bosala misala ndenge esengeli, botala bato ya kochola te, pona kobungisa bango mayele. Nzambe abi totala bato bacholaka biso te, ye nzambe abi akobungisa bango mayele. Yango mona mutu mso azo komplike yo, akomplike me kana complication na ye ozo komplike mutu nzambe alimisa pardon toluba mamususu po na kobungisa bango mayele. Yango bakozala kaka bongo, do baotikala kaka bongo, baotika ko comprendre likambo kwa bonzambe te, po baza ya nzambe te. Kasi bino bo continue na nzela ya bosembo pe tango nyonso bozalaka na boboto epai ya ba oyo bazali na bosenga na bino. Tango nyonso bozalaka boboto epai ya ba oyo bazali na bosenga na bino. Nasi bo comprendre. Soki bosali bongo nde loboko na ngai ekozala likolo na bino. Tango nyonso bozala na boboto epai ya ba o bazali na bosenga na bino. Doki nasi awa tokoloba ndeti baorphelin baza na besoin ya yo, so oza na quelque chose pesa, mutu mo aza na problème, faut kozala bien na ye, o soutenir ye na problème wana, kopesa conseil kote ya mutu aza na bosenga no eza na ba façon je crois bo comprendre. Soki bosali bongo nde loboko na nga ekozala likolo na bino. Alobi susabi, nani oyo akoluka kobunda na ngai na ngonga oyo? Nani oyo akoluka kobunda na ngai na ngonga oyo? Ye ngai mama Deline te nzambe nasi bo comprendre. Nani oyo akoluka kobunda na ngai na ngonga oyo? Ye alingi. Nani oyo akolinga kobunda na ngai na ngonga oyo alingi? Azali wapi? Alakisa mosapi na ye pe tobanda bitumba ngai na ye. Nzambe alobi bongo. Nzambe abi nani oyo? Nzambe alobi nani oyo akolinga kobunda na ye na nyonso ya lingi? Aza wapi? Alakisa mosapi na ye babanda bitumba na Nzambe. Bozala mayele, monguna asi abebisi bilanga na ngai. Bokanisa parabole ya ivre, monguna ayaka na butu na makanisi ya ba oyo balingaka kolanda liloba na ngai te. Pona kotia eloko ya mabe, abitokanisa parabole oyo ya ivre, eza na Matthieu 13:24 à 43. Abi monguna yaka na butu na makanisi ya ba oyo
balingaka kolanda liloba na ngai te mpona kotia eloko ya mabe. Yango kozela te mbuma ya mabe efanda na bomoi na yo. Kozela te mbuma ya mabe efanda na bomoi na yo. Peti tango okoluka kolongola yango ekoki kozwa bangonga ebele pe tango mosusu ngonga yango ekopesamela yo te. Donc tozala ekenge mabe ekota te na bomoi na biso nde Nzambe alobi. Po soko okotisi mabe kati na yo ifo longola ngo mbala moko osali repentance osengi bolimbiso longoli. Alobi siko soko okotisi eske okozwa pe temps ya kolongola yango tamsu tane kopesamela yo te. Yango esengeli kozala éveillé. Abi yango esengeli tozala éveillé po so mbuma mabe koti kati na yo ta mosusu okozwa temps ya kolongola yango te. Yango esengeli bozala éveillé. Kotika monguna alonga yo te. Abi totika monguna alonga biso te bandeko, totika te. Omoni pa mabe moko ezoya kima yango, tokima mabe. Mabondeli pe vi ya sanctification elongaka nyonso wana. Alobi mabondeli pe vi ya sanctification elongaka wana nyonso wana. Do elongaka po mbuma mabe ekota kati na yo te. Do sozo bondela mingi po tambwa na vi ya sanctification ekolonga mbuma mabe ekokota te kati na yo. Kasi bino bo continue koteya liloba na ngai oyo ezali ya kobunga. Naza na posa na bango pe kasi bino bo continue koteya liloba na ngai oyo ezali ya kobunga. Naza na posa na bango pe lokola oyo bazali ya kobunga naza na posa na bango pe lokola. Donc esuki wana en tout cas Nzambe azala na biso, Nzambe azala na moko na moko bandeko na ngai. Yango nalingaki natangela bino, je crois que vous comprendre yango natangi yango malembe o comprendre te zongisa so video o des fois oyoka yango okomata kokoma makambo o Nzambe apesi biso. Soko tangi makambo nyonso ozwa mayele obongisa pena vi na yo, Nzambe azala na moko na moko azala na bino. Vraiment nasuki apo na video oyo tokomi na video mususu ona kosala pe je kwa lobi okuna. Donc mikolo voma funa sa ba video voma surtout Nzambe alie bisinga na sa video wana nakana kosala muna avril na bena osala muna avril. Mais Nzambe nakamwe te bandeko na Nzambe azali nakana kosala video wana na vuli. Mais Nzambe alobi nanga nasala yango sikoyo naza na choix te na osala nkala mingi te. Nzambe amona bino, Nzambe aza na moko na moko bolimbisi na kotanga ta mosusu esali mo ba complication. Je crois que vous comprendre quand même pour na zongeli pe nde nazotanga bongo po bo comprendre oleke na leka mbangu. Nzambe aza na moko na moko. Année 2023 eza na makambo ya minene. Nzambe alobi na nga lobi Adeline makambo wana ozo usala yango siko sala video loba makambo boye po kala te makambo ezobanda. Nzambe makambo ezobanda kala te ndeko na ngai yo na ngai toyebi te makambo nini oyo ezobanda. Nzambe abi makambo ezobanda kala mingi te. Toyebi te makambo nini oyo ezobanda kala mingi te. Toyebi te so makambo bolimbisi ezaki nini ominda mutekwei. Nzambe azala na moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino. Merci.